même si baza libanda mboka baza na baswende ba mama Suzy ba mama Miracle ba mama Maureen baza za libanda mboka toza na bato surtout na Angola baza ebele basutenaka biso tolobaki bien tosangani awa pona mama Bellevie mutu nyonso ayebi mutu mutalinga mama Bellevie na ndenge na ye zalo ba film oyo apesaka biso tosepela na ye toye apo tosala force moko boye to like ba produit na ye film oyo tozotala sikoyo tozotala mariage triqué WhatsApp pour na Bellevie famille Libota na ese directement pesa kombo na ngai na ngina kota na kati ya groupe wana na lingaka Bellevie pour na douceur na ye na lingaka Bellevie ata soyi ba ofinga ye a répondra te na lingaka Bellevie pour na kati na ye na mona kiloko moko nzambe kati na ye na ngika koyebisa ye boye na linga na pièce moko autaki kosala o azalaki mwana musala na kati ya ndako ya babobo na Davina façon bandaki ko maltraiter nande bakendaki ti ko boma ye atikalaka oloba te loro te en tout cas film wana e marka inga makasi na ngina yebisa mama Bellevie boye soko lingo sala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable le père des mensonges. Ce qui toye lisusu lokola monesano totinda makepai na nzambe toyebo tosenga na bino totangisa bana zomso fele na classe et toute la gloire est à nzambe. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois Hansela na yo topambola nzambe. Ponanga ko hésiter te ko sala bolamo epai ya bana oyo benga lelo tosunda totangisa bana oyo topesa bango sans salut et puis le kumu ekozonga epai na nzambe. En tout cas botika biso te bosunga biso nzambe akopambola bino. Même les plus petits gestes de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodane. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à orphelin. Vous êtes sur Top Media TV. Ngai naza fan ya mama Bellevie. Na uta na Facebook, nde nakoma na groupe ya WhatsApp. Nalingaka mama Bellevie makasi, nasepelaka na ba film na ye, surtout film ne oyo ya éducation. OK. Eloko nini oyo osepela na mama Bellevie pokoma fan na ye? Eloko oyo esepelisanga mama Bellevie ba histoire oyo akomaka. OK. Oyo eleka na ba film yango vraiment esepelisa ngai etindanga vraiment natalaka ba film na ye. Oyo na trichaka ba oyo ya malamu tozwaka ya mabe tobwakaka yango vraiment nalingaka ye mingi. Voilà, ni le rôle ba mama Bellevie. Eloko nakoki koloba na mama Bellevie star nyonso afingamaka kaka. Donc azala motema monene ya kosupporter pe atika nzambe te azala toujours masama kola nzambe nzamba kopambola ye lisusu kopeli biso. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Komona ngai kolishi wangu nalinga mama Bellevie wana azana Bellevie ya ba théâtre ya Njonjing te azana Bellevie azosala théâtre na banani na batu misusu na belombe na banani na sepela na mama Bellevie premièrement na sepela na couleur na ye aza couleur d'origine. Deuxièmement na sepela na lobaka bien donc a s'exprimera très bien na sepela na mama Bellevie nga aza Bellevie ya makila. On a linga ya komaka bien atournaka bien asalaka ba film bien ba film mama Bellevie otala ngona bana mikie oza de city donc yango vraiment na linga ke makasi donc on senga mama Bellevie akangaka matoyi atika koyoka bio ayoka bio kayoka te biso ba fan na to koyoka bio kayoka te ata to moni ba ofinga ye to beta kara to tsaka misu na biso pa nzambe ba puna ye ako continuer ko tombola ye jusqu'au bout. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà, comment s'est présenté? Ngai Ladi Opana. Voilà. Et là, on est ça là comme fanatique. Façon d'être naï. C'est pour sanga makas. Makas kolika. Ya ba proposer ngana kota na groupe naï. Na okake sengo makas. Pona kota naï na mona ye bien si na beta ba tour trop. Apesa ba audience na mona na zo occasion na te. Yo na okota na groupe ne fona zo occasion mona mama bila. On est ça là.
Façon d'autres na film na ye. Oui, façon d'autres na ye film na ye. Façon na ye kandinga zalana sepelani makasi kolika. Ouais. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani maman? Ngai kombo nanga mama Yolande Kalema. Na intégré na groupe oyo na luka na banda kala. Kokota na famille Libota. Nga na uti na Facebook te. Petite sœur na ngai Kolish wangu a proposé nga ke Yolande ba fongoli ku moko ya WhatsApp pour na Belleville famille Libota. Na essayer directement pesa kombo na ngai. Na ngina kota na kati ya groupe wana. Na lingaka Belleville pour na douceur na ye. Na lingaka Belleville ata soyi ba ofinga ye a répondra te. Na lingaka Belleville pour na kati na ye na mona ke loko moko nzambe kati na ye. Na ngika koyebisa ye boye. Na linga na pièce moko autaki kosala o azalaki mwana musala na kati ya ndako ya babobo na Davina. Façon bandaki ko maltraiter nande bakendaki ti ko boma ye atikalaka oloba te loro te. En tout cas film wana e marka inga makasi. Nangi na yebisa mama Belleville boye. Élévation moko te eyaka na vie ya mutu sa pour otaba combattre ngo. Élévation nyonso to eyaka kaka ezalaka kombati. Lokola ye misu eza fixé pa nzambe. Aolonga kaka. Akolonga kaka. Parce que Bible ezoko recommander biso na Exode 14:14. Abi gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Donc ye azalaka silence, quel que soit kofinga, quel que soit ni bakolo bapona ye. Azalaka silence nzambe wana o combattre ka pona ye. Message na kokai ko passer pona ye na pokwa lelo yango wana. Toza na kati ya famille Libota o eza conduit par maman Nicole na maman Karine. Toza na pona ko soutenir ye vraiment. Nzambe wana o alinga atomboli ye, ako continuer toujours ko tomboler ka po aza vainqueur. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour papa. Voilà. Comme on a Clémence Pacha. Voilà, maman Clémence, tout le monde est groupe famille Libota. Tant on était grand qui groupe oyo, il on est tinda ki opo ya ko soutenir maman Belleville. Bon, premièrement, la linga maman Belleville makasi. Banda zaki na Simba, naza mukie, na banda ko landa ye makasi, nanda ko seplana ye ba théâtre ne banda ko sala mingi côté ya borfele. Banda mi côté ya borfele. Bon, fallait ballon l'espoir que baye ba kenzamba azali un jour avec Jésus nous faisons des espoirs. Donc nzamba azali maman Belleville ndé côté biso na théâtre moko joua ki azalaki mwana mama étoile ane côté kapundu. Donc ate ya biso mingi bo fele makasi ya on a sepelaka ne mingi ate ya biso na landi ye nazo lela po ate ya biso pa nzambe nzamba donc échec ezalaka te bon fele nyonso nzambe ndi mutazaka donc yenda za mettre des tailles de circonstances na bon fele nyonso donc film nete ya biso bon fele makasi de on a lingaki makasi na sona ta film ni na lela kaka mwana zolela na lingaki mingi na ndako mwani na kokutana naye donc na ngingi alongwa place azalaki alongwa donc ndaluka mwani nyonso okutana naye on a préféré kina na famille Libota à travers wande na kokutana mama Belleville. Dans la ligne qui m'a banda zaki na sima za kuta msuna likarati na chikapa la siège na banga ya Simba ezala na kutara na mama Belleville mete ezala rato mona zate wazana tournage donc moi kutana ezala te on a yaki na Libota on a ko kutana na linga ki makasi na ngiringira longwa na linga ki makasi na kutana avec Dieu Jésus-Christ gagne toujours. Voilà. Ouais, Jésus-Christ gagne toujours. Merci beaucoup. Bonsoir maman. Oui, bonsoir papa. Comment allez-vous? On a maman Karine Nzeza. Maman Karine Nzeza. Tout le monde est en réunion. Je crois bien ça réunion à Liboso. Oui, oui. Réunion à Liboso, famille Libota. D'abord, pour s'engager dans le groupe pour nous soutenir maman Belleville. Na part na yo. Na ndenge na yo moko. On a ni pour ça qui yo. Bon, na part nanga na kolobate pour na reflater maman Belleville. Déjà, premièrement, la ligne à Belleville, makasi ya makasi. Pourquoi? Façon d'être naïe, et ça la ranga na zoa beaucoup plus ya mingi kati naïe. Et ça la makamu mingi akuta na wana vie.
et ça là qui a avancé le là comme au yaza le Belleville Kandi. Alors biso ba o tozo exemple na mingi ça que toi avancer na makam na biso à partir de la maîtrise na ye. Na ngaye tellement makasi. C'est pour ça na s'intéressé qui na intégré na groupe Oyo corps et âme. Voilà. Déjà ya kolongwa musika na ye awa parce que naza na bolingo na ye. O nga na oyebisa ye ata la groupe Oyo pe. Atika biso te. Okay. Alors to sali yango eza pona ye. Pona ko soutenir ye moralement, physiquement et spirituellement. Yango ya motuya yango wana. Parce que sans prière, tu peux avancer. Tu peux sangana 1000 personnes. Mais si tu tiens à la première position, c'est que réunion où tu as bandeli pe souka. Alors tu lingi ki ezala souka te maman belle vie message nanga mingi nazo pe c'est pas na bino. Tala groupe oyo. Debi ko za na occupation ebele. Mais le ne fils que peut temps au pe ça peut biso. Parce que biso pe toza à chaque fois tozo to wana mona yo et ko sala ke to sala su musala li sus koleka. Toko panza sango na yo, toko like ba video na yo, en tout cas toko tia ba mega na on dit ma pa na nzala, mais na zanga film wana te. Neti ana poko donc nazo rapidité tala kana ba airphone zonga na ke tala rango. Les hommes manquent nga makasi. Donc message na nga yango wana, je t'aime tellement. Merci beaucoup. Message na nga ezali tolandaka mama na télévision ensemble na madame nanga mama Nicole. To sepelaka tellement trop. Et pour ça, il y a un groupe Oyo pour soutenir maman Elvi. Donc, les lots, ils ont le premier jour na biso to sangani mais na osepela mingi ezala mbala sukate et puis pour ça nangeza to yoka rappeli loba maman pour tozo sangana po na ye et ezala mala mingi maman ata la rappel biso et ça la moi malam. Bonsoir, papa. Bonsoir. Tonton. Message nous a dit la maman Belleville. La famille. Message nous a dit que ici tout landa ba film na e tant que jeune on prend ya na mambo mingi na mona kuna o esepelisa ngai lo na obakisa na maman Belleville aza makasi kana mabundeli po mututon dia batu ba mona ki elevation na yo bakumbeaka ebele onga na obakisa azaka makasi na ba prière na sepla na e na landa ba film na e ya monde qui poussé nga suna za na réunion ya première réunion où tu sali awa ya monde qui ya famille bote ya monde. Merci. Na malongo en tout cas naza famille Bota na lingaka ba film ya maman Belleville. Donc ba film vraiment ils ont ça la biso très bien, ils ont pesa biso ba leçon ebele surtout spiritus non na film wana na lele pesa nga leçon pesa nga ba mayele ebele na film wana vraiment et tozo ko baka kolanda ba film na biso mariage truqué tozo landa ngo donc mama tolingi yo mingi tolingi yo makasi tolingi batu nyonso tu ya famille Bota na pesi bino nyonso mbote. Papa Yamse, papa Tadi, papa Nani Mundi, babino nyonso tout opesi no bambote bele bele maman des mères tout opesi bino bambote bele ba bisou wana. Merci. Famille Bota, Sangana, Zambala Boso, tout Sangana, tellement il y a un maman Belleville, maman Belleville, tout Sangana le mobo, tout ça le mobo, les Zambala Boso, il y a raconté, mais tout solo là déjà, Outana, les 2 ans première. Ok. Donc, tout le monde tout s'appelle ma casque, il y a un babino ma casque, tout ça peine 5. L'autre gars qui y a, tout ça là qui peine 5. Tout s'appelle comme on a dit. Il y a un bibino. Merci. Je dirais merci beaucoup. Merci pour cet honneur.
premièrement, Nathalie, on dirait. Attends, Vanda. Merci. Quand il marche de santé, ma collègue, soit comprenez mon émotion. En tout cas, merci beaucoup. Namoni ba Yaya Baza, Mbaleki Baza, ba Maman Baza. C'est une joie immense. Je ne veux pas dire que ça c'est pour une première surprise Moroya Boye, mais allez voir que Moussala ou Madame Belvia Sala, Biso Tozo accompagné yango, il y a Nabato vraiment va s'engager. D'abord va disposer temps, quitte besoin de faire l'été, certainement vous louer, avec tout ce qu'il y a autour. En tout cas, au nom de Madame Bellevue, je dis merci. Avant d'être tournage lobby, Aza informé que Toko mon en a l'élo. Avant d'être tournage lobby, voilà continuer l'élo, faire rien et empêcher, à profiter pour des raisons de santé. Voilà. Mais il fallait ngaper na ona koma na mona. Je crois que Nanzela la télévision y est pas au monde à ba image. Et pour raisonner ni prochainement ou prochainement au kuna yemoka zanabiso ensemble parce que vous n'êtes pas réunis pour moi, vous êtes réunis pour la musalo Madame Belvia Salana bande kona nyonso asenga biloko mibale na so ya bisaki yango Mama Nicole to batu basangani boy pona musala na ye eloko liboso asengaki Sambela d'abord pour na ye na pour na bino moko. Wana mesa munongo nga mtelo ba memaloba na ye. Sambela pour na ye na pour na bino moko. Pourquoi pour na ye parce que ba tentation ebele je crois que botal internet. Tango midi pourquoi ba koleka ba kofinga, tango midi pourquoi ba osala boy. Wana pour. Pourquoi pour na bino moko parce que ndenge to sangani boye ba tentation za kebele. Ba kobetsa mabako za kebele. Et alors, ce qui tozo sambelaka, il va permettre moi cohésion spirituelle les alepines zambaba vision les alaté. On a bateau pe ba moni ke ba ozara dispo parce que c'est pas pour tout le monde. Chaque premier vendredi, il y a moi. Bellevue TV à Sangisaka, bateau bazan besoin sambela. Tu auras juste veiller. Vous aurez veillé chaque premier vendredi à moi. Tu auras juste veiller. Les actes sont obligés à rater, il faut à la comédien, tous à la comédien. Tu vas veiller, tu prier, et si nous avons chaque premier vendredi à moi, nous avons communiqué Maman Nicole l'adresse, il y a place veillée à la carte. Oh, il y a Monique aux en attend, il faut y pour l'en abîmer le à ma Toyota, tout ça me la gao. Tout ça me la donc voilà. Et je crois qu'avec le temps, Mikolo n'a commis un groupe T, si vous remarquez, Mikolo n'a sur bateau batal internet, bon mon ami Mikolo n'a sur tourné. Hier on est rentré à Tokabani 0 heure. Na ba tonton Yams, hier kuta kokyo yati. Pour le tout qui n'est marche de santé fait aux appels à tonton Yams sawa, comme dena la kaki, à kokyo yati, voilà. Mais dans la salle est fort quand même, il fallait naya comme prévu. Malheureusement on est belete. Ngape no lingana yoka objectif ya eloko ami balé wala baki na Sabino vidéo soko tali ça est fort partager soko na TikTok ça est fort aux yeux au katia ta extrait ta 30 secondes tu na TikTok au komi au lien au bi balak ça il colle extrait tu au lien au komi bat bala na ngo pe na Bellevue TV. Je crois que on a monopolisé parole parce que moi on a biso pays fois la parole et les capés quand même dans différentes chaînes na habité ceux qui tonton prince les capés interview batunyo surtout to zwa kaka essentiel le toko zwa et les cas pas de problème to zwa interview mutu na mutu quand même à loba qu'est-ce qu'il a et là nini et puis si makasi ya pour soutenir Maman Bellevue a besoin yo kango donc la via zawa ngana kozwa malobe belebele te ngana pesi message au Maman Bellevue pesa ngana pesa bino donc vienda ko conclure na makambo mosusu donc conclusion on s'est pour 2 ans noir ezara on s'est présenté na ba o ba ebingate Prince Luamba
naza moko ya par communicateur ya Bellevie ya famille Libota to sepela initiative oyo boende ezalaka bolakisi bolingo oyo bozaka nango epai ya artiste na bino star na bino oyo bolingaka tango tonton Mundiba ayebisa ngai na bino funa nazala biso tolingaka nde makambo ya boye nde bosangani esali vraiment bien même na ba image tango madame Bellevie akotala sepela bango se onga na rolo ba vraiment merci na bino tout merci pe na mama oyo salike asangisa bandeko nyonso baza vraiment merci. Elo moko na ina bosana madame Bellevie alobi na lobena epsa bino boy abi d'abord makameli rebele na internet nabi ke toza mitema toza bato to silikaka mais message abi so tango ko sola na bandeko yebisa bango ba comédien nyonso ba collègue na ngai na kati ya groupe ba solo lara ba betaka masolo ya ba comédien mususu te o nani akendaki o nani atongaki madame Bellevie ye kutu eza important te eza important ata mukete to betima solo film je crois qu'en dehors nango déjà na yoka inde komo azaki na matanga soka zawa ba condoléances na ye masolo mususu pe abonge ko za ndeko za matanga to ndeko za na likambo ko za ya matanga te ko za pe fete ko za nini wana bino mbo créer groupe na bino vous avez le droit ya sola mambo bolingi mais makambo ya comédien alobaki akendaki azongaki vraiment c'est des sujets à éviter ce n'est même pas important parce que tu es pour construire théâtre tu es pour ba lukasusu nani atongaki nani azongaki ce n'est pas important. Message à ceux qui ont comment qui ont été bon ce qui dans le baka je dirais pour na bandeko batabiso na caméra c'est la famille Libota bazaki na Facebook siko baza na WhatsApp je crois que boye babango nommément tango ba sala bango interview biso to ko accompagner toujours comme d'habitude pour accompagner musala oyo les permettre te à ba famille musala les permettre et puis ça va de comme sous-souper emploi biso toujours accompagnant toujours soutenir en tout cas merci beaucoup madame Bellevie merci na bande konyo sur baza awa c'est tout vous voyez là déjà makasi ngai mama Nicole Nsiamunu to sepeli makasi koyamba bino na lisanga na biso to sa to sanga na kapona mama Bellevie ngai na linga mama Bellevie na ndenge na nga ndeko kuna pe linga mama Bellevie na ndenge na ye lelo siko to sangani biso nyonso po to sala ngo to simbana biso to uti na Facebook to yebi te to koma kuna ndeni to koma to nana koti singa to sala nini mais moi titre na ka batiaki e fiancé ki biso famille Bota to landiango me na kati to mona to teka o tinda biso ba photo mabe ba video mabe nga te bolongola bato banjo déclarer bo sala WhatsApp bato basala tenga na ko Bota courage de na sala ki manjo ko yiba bango kuna pesa numéro muta pesa na koti pesa numéro ka bon misupi ba utina na Facebook te libanda kaka ayoka mo lisolo nga pala nga mama Bellevie ko tsanga to koti siendo moni to komboto za plus de 76 même sous baza libanda mboka baza ba soins ba mama Suzy ba mama Miracle ba mama Maureen baza za libanda mboka to sana ba surtout na Angola baza ebele ba soutenaka biso to lobaki bien to sangani awa pona mama Bellevie mutu nyos ayebi mutu mutalinga mama Bellevie na ndenge na ye sala ba film oyo apesa biso to sepela na ye to ye apo to sala force moko boy to like ba produit na ye film oyo to tala sikoyo to tala mariage triqué yango to sala ngo to sala so totali allez banji ko partager yo tala ke ozaki parti ni nga na tirer boy yango to salaka yango na pela bit na biso siko terme na biso to posera na film na ye famille Bota pour l'amour to zui cœur mauve surtout so bon donc za biso so kuti commentaire on donc za biso to commentaire bon alors lelo vous profiter message de sa maman Bellevie na bato nyonso yo alingaka mama Bellevie oyo azalaka na pe pour na soutenir ye mais bazana kata groupe na alors na initiative oyo message nous ko lancer ba ke bino pe boza ou boza ko soutenir mama Bellevie na part na nga pour na ko soutenir mama Bellevie vous lancer un message à mama Bellevie et puis na ba famille Bota nyonso bazaka pa
Ok, na lancé message na pa Maman Belle-Vie. Maman Belle-Vie. Ngai Maman Nicole Ntiamoun, naza présidente ya groupe oyo. Na lingaka o mingi. Na mabe na yo, na malamu na yo, nga deja na pona yo, na vota yo. Boza ba star rebelle. Mais ngai na part na nga na vota yo. Yango na sali initiative oyo ko sangisa batu pona yo, to tombola yo okende likolo koleka. Yango wana Maman Belle-Vie to linga ko mingi za na kimia, nyonso kokutana nango misu kaka. Paye moko apona yo abimisa yo ko Maman Belle-Vie oza. Nzambo apona yo akopeso makasi akobundela yo. Kobanga keloko moko te. Biso to priera pe pona yo. Toza na Maman Pasteur na biso Momi Suzy aza na Suède. Toza na prière to kotaka na 22h chaque jour. To tchako na losambo. E ratarate. Nzambo yo apona yo apesa yo makasi pe mayele wana. Maman écriture. To lingara yo mingi. Trop de love. Je t'aime beaucoup maman. Bisous. Na ko lancer sous na ba o balingara Maman Belle-Vie. O ba kotala ngai na pokwa o ba kotala nga to o alinga Maman Belle-Vie aya ko intégrer na groupe na biso. Biso to salela ka groupe ya WhatsApp. Soko pesi numéro na yo to ko intégrer nga na ko pesa numéro. Oui. Mutu aza ko posa ko intégrer na groupe na biso akozwa numéro na biso 089 17 45 46 3 17 089 17 45 46 3. Est-ce que conditions ezali pour na batba pour rejoindre biso na groupe? Biso condition na biso ezali. So na bi condition ya te na kosi. Condition ezali olinga ozala fan. Fan ya solo ya Maman Belle-Vie. O like ka ba vidéo na ye, o tala ko partageaka. O lobaka o zo sepela nango, ozo transmettre na nga za ba film na imisu na tala ka makamo na yibi kuna na pratique na libala nanga. Oyo biso condition na biso yango wana kaka. O mbongo ni te condition na biso yango lingana na Maman Belle-Vie. Zara fan na ye ya makila. Sir. Yango wana penza. To ezela bino mamoko ofongoma. OK. Alors bandeko so ba ko sala quand même aloba mwa mokie. Oyo quand même bazana idée ndenge nini basala. Minga Mobali Patrick Binzo Mbaka. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka. Mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier nena bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye obomu lokola eza bolingo destin ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete Ingénieur Chims, Denis Mboulela, Paulin Kaouli Ben Willy de Cabonnet, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka selo komotemelingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui t'aime avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali aboye Constant Simba Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo mokolo baki na sala bolingo no liboke na kasa na pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Londel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne ma en 6 fois. Au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali abwe Karisho Mukanda Pito Mavungu
Bientôt le kilo. Nassissé souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelakanga surprise molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola pioda mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye kaluji konde nadi na ndombasi kuluma ya s'il vous plaît batou di nord nabengiona lokumu wezati na respect kibwa mwasi boubute Patrick toyokana malamu penganana anta Olivier Ngonda eme Ngonda papicha makendele bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Matoko Yamu Roi des bandales toujours Tumba Joël Chibamfi Jenny Toussé Les Libanda Bacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Petit Wamami de la Dogana Tubingoy Clovis Kakuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Tony Azevedo nakotika mbinzo te nakobongwana na eli pekapeka lokola blanchard londolais nadi embongo topimwa nawindina de nazareth indombasi parmis molifa Chirac Kalongo Alpha Makiese Yannick Mouchoua Mosiki Tenge ça c'est du orchestre restaurant Chana Gare du Nord. Mobali Patrick Binzo Mbanga ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier nena bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour Minga Mobali Patrick Binzo Mbanga ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier nena bokisa mbinzo pona yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo deste ya motema ene baguna ngai ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Pone Kaouli
Ben Willy les Gabonais, Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka seloko motema elingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azwa bambongo bamillion atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui t'aime avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali aboye Constantima Emedo Sambi Jo Kuluma Almedo yo mokolo baki nasala bolingo no liboke na kasa na pokotoli olatani na mesa weti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landrine Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Eric Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali aboye Karisho Mukanda Pito Mavungu Joseline Mbala Matondo bientôt le kilo Febe Likoso Nassissé os souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien mangeant le soir amemelakanga suffisa molanga champagne wikitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola peo ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka Kaluji Konde Nadine Ndombasi kuluma ya s'il vous plaît Patou du Nord la meilleure na lokumu kweza tina respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka malamu nana anta Olivier Ngonda Aimé Ngonda Papi Chama Kendele bapesa concert Carlos Kaloji Kabo Muluba Roi des bandales toujours Tumba Joël Chibamfi Jenny Toussé Les Libanda Pacheli Katalai Carlos Bibele Campion Kofi Senga Seda Zabwa Francine Petit Wamami de la Dogan Tubingoy Lovis Kapuka Jaidan Junior Jess Binzomba Papi Vantoto Papi Président Tony Azevedo Nakotika Mbinzote Nakokongwana na Eli Peka Peka Lokola Blanchard Londolais Nadi Mbongo Topimwa Nawidina de Nazareth Paris Moulifa Chirac Kalongo Alpha Makiese Yannick Mouchoua Osiki Tenge Ça c'est Dioké Restaurant Chana Gare du Nord